pasi pe mawa bandeko nanga, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kobangisa, makambo penza ya kolelisa kandenge tulobaka tambola na yo mokili omo na makambo bandeko nanga, makambo ya ba comédien na ba comédienne na biso bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Ezaka pasi pe mawa la famille ba comédien bazo bomanaka bango na bango, ba comédien bazo linganaka ata mukete, ba comédien lelo ba la famille ekomi kaka ya pasi, ba comédien lelo ekomi kaka ya mawa, ya la ba comédien bandeko nanga ekomi kaka koswana bibeba na bebana, kobwakela na kabatu ba maladi, kotiela kabatu ba poison, wana ekomi ka musala ya bandeko na biso ba comédien. Ekomi kosala pasi la famille, pasi penza ya munene, parce que soki to moni totali famille ya ba comédien za famille moko munene oyo ekozala bien, ba lingana, ba travailler ensemble, bazala toujours na bolingo makasi. Mais lelo oyo ce n'est pas le cas. Ba comédien bakomi ko boma na bango, ba comédien bakomi ko traiter ba makambo na bango kana ba réseaux sociaux, ba comédien bakomi ko inana pamba na pamba bandeko nanga na niveau moko pas possible. Lelo oto lisusu na sango moko ya pasi, sango moko ya mawa concernant comédienne na biso na kombo ya Gabriel plutôt Bolembu. Ebele ya batu toyebi ya gabi tumba ebele ya batu tosepelaka na ye, ebele ya batu bandeko nanga kanenge boyebi ya gabi ya bandana ye carrière na ye depuis kala asekisa ebele ya batu bayaki kozwa mwa mayele, ebele ya batu bateyama na nzela ya kosala musala ya gabi. Mais lelo o bandeko nanga ekomi kosala ka pasi penza ya makasi ya oyo ekomi kokomela mama na biso tumba na ndenge moko ya mabe. Ba joyeux anniversaire na ye moko ma mama d'amour, ma mama chérie, balobaka toujours et encore soki oza na mama moko alingaka yo, mama moko azalaka wana pona ko défendre yo, mama oyo azalaka wana pona kosambelaka pona yo, ezalaka toujours malamu mingi koyaka kotombola ye. Lelo to célébrer anniversaire ya moko ya babone na biso na kombo ya mama Eugénie Zemanga. Balobi lelo nde lelo eza ya kobeba, lelo eza ya koinda. Mama Eugénie azo célébrer 62 ans d'âge. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Quand des boyebi ebele abatu, bakufaka na ba 18 ans, ba 17 ans, ba 15 ans, ba 13 ans. Soki nzambe abateli mama na biso Eugénie Zemanga. Pourquoi ne pas koya ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ma maman d'amour na système kaka ya Tokos. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko, na ndenge moko malamu la famille, kande bo mona publicité zoleka concernant ba mapango ya koteka. Toteka ba mapango na $750 ya pamba, osombe lipango bandeko nanga na système moko ya bien. Nalobaka toujours ezala ba opportunité mosusu e ya kaka mbala moko na vie. Yo tango kozela keno na osomba ka ba mapango ezali. Na ta wana koloba keno na kosomba komona ka oyo kosutuka boye ba mapango sili. Somba lupango na $750 ya pamba, y compris les documents la famille osombi lupango yebike futur ya bana na yo ezanango assuré na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà.
Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu na makambo ya Yagabi tumba tumba, toye lisusu bandeko nanga na sango moko ya pasi, toye lisusu bandeko nanga na sango moko ya mawa, toye lisusu na sango moko ezosala pasi mingi na motema. Que pasa makambo nini ezoleka? Pourquoi mama Étoile Lune Inès TV lelo aye lisusu na makambo ya Yagabi na ndenge moko ya mabe? La famille avana ya kokota na mozindo, avana beta masolo o nyonso na kolinga kobeta lelo, ekozala mwa biana ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na yeko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na yemoko mama chérie, mama d'amour, lelo anniversaire na ye, joyeux anniversaire mama Eugénie Zemanga. Bambote na madame Judith Diampo Visa. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko si olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi na système moko ya kitoko. Gavker azawana azosungaka ba papa ba mama oyo bazana problème ya hémorroïde interne tope externe, ozana problème ya pota libumu. Problème ya sucre, tension AVC, bandeko nanga ba solution ya makasi très efficace ezaka kana Gavker. Ozana problème ya banduta na nzoto, ba bouton kutu n'en parlons même pas, benga Gavker. Ozana problème ya obésité, munene lekiyo, oye bate oyaka munene, pourquoi? Benga Gavker, ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali, bazana bakisi oyo eza na conséquence ata mon côté. Bazana batonga oyo eza na conséquence ata mon côté. Ozana besoin ozala pembe, neti mama Étoile Lune talaka teinture tokoso wapi. Benga Gavker, ba solution ya ba posa na biso ezali kuna na ndenge moko ya tokos makasi. Voilà. Lelo toye na likambo ya Yagabi tumba bandeko nanga eza ya kobeba, eza ya koinda. Ebele ya batu o balandaki émission on teki lobby concernant Yagabi na bandi bayokaki nini tolobaki. Yagabi azalaki na ba tampon ya makasi na elongi. Yango bomonaki ebele ya batu
soki ya Gabi azo jouer film to soki ya Gabi ba invité na ba interview kane ba invitaka ba comédien na biso. En tout cas ya Gabi abandaki kotia ba poudre ebele ba make-up oyo ebele ya bato babandaki ka koloba ya Gabi yango tiaka ba poudre boye pourquoi yango tiaka ba poudre boye pourquoi. Ya Gabi atikala ko répondre mutu te jusqu'à ce que ayaki kozwa solution bayaki ko sokola elongi batampo wana nyonso eyaki kosila. C'est ainsi que ya Gabi asalaki mwa video moko ayaki ko remercier docteur na ye oyo asokolaki elongi ka ndenge zalaka. Allez, ba video wana pe eye koleka sur les réseaux sociaux bino moko boyebi communauté na biso toyebi te soki ezalaki ya Gabi mutu a publiaki yango soki ezalaki ka mutu oya bando filmer ye soki ezalaki nani ngana bino toyebi te. Tango ba video wana yaki koleka sur les réseaux sociaux ndenge ya Gabi azalaki na ndenge akomi la famille ezalaki mwa mbutu sur les réseaux sociaux. Il y a de ces personnes au balobaki ke non ya Gabi akomaki na cancer à peau. Bato ebele balobaki bongo et après un moment donné to yaki komona réaction ya Gabi. Ya Gabi akotaki lisusu réseaux sociaux ka ndenge boyebi ya Gabi ye asilisaka makambo na ye na kunzu te. Ya Gabi ata soki mwa likambo ya muke amemakango ka na ba réseaux sociaux po na ye amonaka na ye solution ezalaka na réseaux sociaux. Bato bakoya kokata makambo ka na ba réseaux sociaux tellement que ayebi ke na réseaux sociaux biso awa tozalaka ba juge tozalaka pe ba avocat. Yango ezalaka makambo ya Gabi. Ya Gabi ayaki ko répondre koloba ke non akokangisa mutu oyo a publiaki video na ye parce que maye apesaki accord te ba publier video oyo ya elongi na ye akokangisa mutu wana alobaki mwa makambo ebele la famille. Bon ngana landaki nanga makambo wana te pourquoi parce que na yebaki déjà que avec ya Gabi zalaka bongo akoya ko betisa bino baku awa bandeko nanga ovandi olobi soki na yebaki na ngaki na sala na lizo yo te ya Gabi zalaka bongo boyina moko boyebi aza star. Voilà. Siko lelo oyo to ya kolala to ya kolamuka to ya komona kaka mama epela pe kanenge boyebi kombo na ezo loba deja mama epela ya pelisaka na ye moto ezalaka musala na ye. Mama epela zalaka mutu te ke no soki mokili eza ya kobeba soki moto eza ya kopela ye aya kotia kimia te ye ayaka kobakisa lisusu moto wana ezalaka musala mama epela. Boyebi bino nyonso mama epela alobaka yeso ki abandi koloba awa somo asilisaka te bandeko. Mama epela awa aye ko bimisa ba vérité ya makasi concernant ya Gabi aye penza ko répondre awa mama epela somo bandeko nanga aye ko répondre ya Gabi mama epela zaka somo la famille na boy nanga kotia ba commentaire ebele na kolingana no boyo ka message ya mama epela et après na koya ko zonga pona osala analyse na biso ka ndenge zalaka na ndenge moko ya malamu tolanda nanu na système ya Tokos aza menteuse akosi fallait que la vérité porter plainte à nous tant que filmer ya la reconnaissance n'est pas de ce monde. Kitoko docteur, on a beaucoup bien. Docteur de Jésus. N'est pas docteur de Jésus. On a moni ba témoignage pas me pela imbécile. C'est toi na lu kuta na kuta. Attendez na le baboya ben na le bati. Je suis ndeko nanga moi si la perdre. On les a perte de mémoire. Gabi ko teleki nga na makasi. Baza ba frapper. Muta banaki ko sala publicité, c'était moi. Na sukola na champagne na bio bikisinga na uti musika ngani na pesa témoignage na satanda ke na vie na banwa ko kolongwa les amawa ya ko boya ko ndima bolamu mutasali bolamu ate mutese ko ndima ngo a porter plainte par rapport à quoi atie vidéo na 5 atie vidéo na 5 batangi pe kombo na ni atangi na kombo nanga pe mona kinga zoko pesa témoignage est vrai na mutalo puta. On sait que tout le monde a créé la kima. Salut les sept disques. Parce que tout n'a pas fait la vie dans ma kima. Banda kala. Na docteur na yoana. Banda kala. Docteur na yoana. Azana okana elongite. Nous sommes dans la hospitalité. Wapi parce que ndio tu. Tunaona awa iza. Awa cancer iza. Tila bon c'est quoi docteur wana si sango. Le docteur Abraham de Jésus nous sali yango. C'est pour cela à la azoni image wana. Tant image wana nde témoigner le fait que aza menteuse akosi
fallait que la vérité porter plainte à nous tant que filmer ya zaïwa azo filmer yo doit consciente voilà comment peut céder l'eau tu peux rewanga na ondeni ça témoin faut témoin j'ai pas monté à ko bik ça jamais nous t'as bik ça yo ozo boya ko ndima vrai pourquoi pour oyo zalaki na oyo komi c'est grâce à lui ah oui hein ozo wanga na pela misu makasi ozo ko matière à mon niveau c'est la montagne incapable de faire ça et ce qui ne m'a dit a ingrat ozo boya ko ndima pourquoi mais pour la fuite quand même on a fait non mais ça pour me le posséder parce que on peut me le posséder pourquoi que le bango kuna la reconnaissance n'est pas de ce monde on retient place nanani yo vandali na ndako yo mokondo ya. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Et la famille eza kobeba boyoki mama na biso epela. Na yebi ke tango ka mama epela eko briser silence ya Gabi pe akozonga. Parce que toyebi ya Gabi ye atika ka makambo te. Ezala te ke no makambo eza ya solo bazoloba ezala ke makambo eza lokuta ye atika ka makambo te awa internet ekozika. Ezalaka bongo bandeko nanga toyoki biso nyonso message ya mama epela en tout cas nga na koya awa kokotela mama epela te na koya pete kokotela ya Gabi te ezaka pasi pona ba comédien na biso bandeko nanga komona ba comédien na biso soki bango na bango baswani soki bango na bango babebani soki bango na bango bazala likambo ba comédien na biso bakendaka teke non ndenge ezalaka bato mosusu to kata makambo na ndenge na biso mais la plupart ya ba comédien bazalaka toujours baye ko kata ba makambo na bango sur les réseaux sociaux ce qui n'est pas bien et qui n'est pas normal. Ezalaka toujours bien soki ba comédien bozana likambo bokata likambo na bino na bakunzu. Pourquoi bino memaka toujours makambo na bino na ba réseaux sociaux yango lelo oyo bandeko nanga ba comédien na biso bakomi ko bomanaka entre bango na bango. Yango ekomi ko sala ba comédien na biso bolingo eza lisusu te. Pourquoi? Parce que balingi ba étaler ba makambo na bango ka sur les réseaux sociaux. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Kande na uti koloba awa tomondi mama na biso epela aye ko répondre ya Gabi toko vanda tolali tolamuki lisusu omona video ya Gabi kokota na tango akokota akotika mama epela te akopelisela ye moto la famille akotika mama epela yite akoyela ye ba makambo sur makambo bandeko nanga akoya na ya somo akoya penza ko indisa toyebi biso nyonso ya Gabi yango na ekopesa ka conseil na ba comédien na biso surtout ba comédien oyo bayaka kokata ba makambo na bango na ba réseaux sociaux ezalaka juge te ezalaka ba avocat te soki bozana ba makambo na bango bo vanda boza mikolo bozalaka bana mikete na théâtre kulo to mona ka bana mikete bozalaka bino nyonso mikolo mwa likambo ezali bo vandi en tant que bakolo bosololi soki lelo solution ekozwama te lobi solution ekozwama ezalaka bongo ke boyaka sur les réseaux sociaux bo bandaka kofinga na boyaka sur les réseaux sociaux bo bandaka potana kana babuzoba ezalaka bien